Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Voz Télévision officielle, coordonnée par Oncle P. Et sur ces plateaux, Tebani Nakoyamba, artiste et musicien moko ya cultura pays ville, tolingi toyeba soki azalaka kaka to azali susute. Kasi na yango wana pona koloba mingi te, nakoyeba na kopesa ye micro, ye moko ayeba na kolimbolela biso kombo na ye, ponga na ko présenter ye et que ça la bien, mais na lingi ngai na bino ayeba na ko se présenter ye moko apesa biso kombo na ye pour ayeba côté ayeba na ko se pesa bino ba téléspectateurs et puis ba public na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Ba o ba ebi ngai na pesi ba mbote. Na ba o ba mona nga no ba ebi kombo te se Karsini Luzubu 16 plus. Karsini Luzubu 16 plus. Merci beaucoup. Ayebani déjà na ko se présenter. Kasna wana Karsini ba benga komi pe na kombo ya Love Buzz, non? Lose love. Lose love, voilà. Na ngwana tozolinga toyeba opetela biso mwa cursus na poto na komona yo mwa écran pe mwa kala kasi na ngwana ba téléspectateurs en plus pe ba fidèle na biso ya net na biso Voice TV officiel bazoluka ba yebo betela biso ndenge nini obanda parcours musical na yo. Merci beaucoup. Parcours musical na ngai Karsini. Naza d'abord mona Kitambo na bandaki musique na église catholique na Saint-Albert na ma campagne. Au Batinyo Subayebi, tozaki na frère Nangai Suzuki Luzubu na PC Mbote na Paris, sœur Nanga, sœur Cathy, sœur Rita, bisonyo vraiment tozaki na Saint-Albert. Et à partir de là, na ko évoluer, na komo beta guitare basse tant na koti na ina, na zotanga musique na sala contrebasse et à partir à wana na ko kota na groupe ya Kulutu na biso moko Jean Kokodi, batu ba eza ba mpaka ba kolo. Bazapina mikolo baebi vieux Jean Kokodi na deuxième république à l'époque ezali kaka télévision Congo Kinshasa na Congo Brazza Kulutu wana bimisaka nzembo okomi na yo kaka boye naza kotalela yo mobali na ngai ya bomwana donc wana ba papa na biso baebaki le vieux Jean Kokodi na pesi mbote vieux Jean-Marie Petit na sali au moins 7 ans et pas ya Kulutu wana. Et quand tu as une expérience pour que maintenant mukolo tu es commenté groupe Morobo na Kitambo kaka comme on a dit tonnerre de l'an 2000 tu es vrai et après tonnerre de l'an 2000 nena ko kota na groupe auto créera na Kitambo mokimo mbembi nouvelle image qui bindankoi ye tu es koza na nouvelle image qui bindankoi na ya machine papi kakol na PC mbote ya zaki na machine et puis azaki chef de répétition. Baebi succès tout ça là en deuxième république à l'époque tozo beta na le millionnaire le fait Saddam Hussein mona ya papa na biso fait Mobutu yene mtaza ko produire biso na le millionnaire tozo beta pe na bandal place ezali le kundal pe pa Chicho Lembe mam nazolo ba bato bazana na deuxième république pendant l'époque baebi mam nazolo ba kibina ko ti to ko sala album oyo vient à biso Manda Chebo présentaka à l'époque Manda Chebo zo sala Caribou variété de mta présentaka produit utake Pandiaï monsieur Ndiaye mta produisaki biso na vocal na yako bimo mukimombe baki félicité à papa na alioka mwana balakisa mosapi suka nde mabe lelo mamengo Luzubu na pesa na nani mwana yoka batu bayoka ngo eleki et après ça na yako sala groupe na frère Nangai Suzuki Luzubu wana akitaki et pas grand frère Nangai Kofi Olomide le grand mopao na PC Mbote tanga longwe pa Kofi Olomide nde aye ko monter groupe na yaki ko apporter vie main forte pour makambo kene na sali 5 ans na grand frère Suzuki Luzubu après tango vie azu makam na ye ngape na ngai na taye chemin na sala ki groupe et puis na avancer na monique te esimbaki nango ezaki nde facilité na lingaki nga pe d'abord nasala nanu na mizala nanu ngai po ezalelanga malamu nde navandisaka bamusicien nasoli na bango ezalaki vraiment mpasi na motema ndenge na mesanaki na bango naye nazalaki na choix te naye kokende cultura pays vie donc 13 ans jusqu'à nos jours.
Culture pays ville, motangi ka culture pays ville. Pour ngabi biso tobi culture pays ville les ya boss Félix Oazé quoi. Oui, culture monstre d'amour. Culture pays ville monstre d'amour. Na kotaki na koti ti na sali test bazunga. To andi ko préparer album à Fomutu. Nde bakende ko si sango na Paris biso to tikalaka. Fomutu ebimi banoko baye to bandi ko beta ba concert à Fomutu. Après ti ezosala makam nango kaka après to comment préparer que demande le peuple car na baya ya nyonso nde tozaki ba Jos ba Jesak baya onoka panga après baya ko kende quartier latin tant ba ke quartier latin disco fala ki to bimisa siko nde que demande le peuple et handicapé muke mais tellement biso tout tozaki an ba Pichu Concorde ba Bercy be Clips biso tout ba Guilain Samba ba nini donc nde to ya ko frapper vocal wa liboso na beta na culture pays o bat pena ba mona ke luzu bozo kende ezaki na mimele batu message Mondele akumba Biblia mate à l'amour du prochain akumbi lisusu ba bombe na ba obi mandoki se moko ngai mwana Afrika na moni vérité te. Donc par là vraiment on a remercier manager na ngai fondé Zenith Junior Kaluyoyi Zenith Production. Il y a yebi pena parcours nyonso na lekaki fokala liboso na beta kezaki yango o ebimise Karsini Luzubu na ke demande le peuple. Voilà Karsini Luzubu kastongi to yeba na tongo zalaki ozato zanante. Wana klono ki. En fait pour l'instant nazo évolué na mapapu na ngamoko donc carrière solo nde baloba. Oui, carrière solo naza na groupe Lose Love combat groupe Lose Love donc nazo évolué seul maintenant carrière solo. Na Lose Love onzo sala carrière solo. Tomoni pe bato belé balonga pa ba leader suka la bomba suka mawe. Ndeti leader oso to yebi mikolo to yo ka kenon so tomoni Fali foto mona Fabregas. Sko na yo tomoni to comparo na bane na ba Innocent Balume na ba Guess mawe to ba Guess Fabulous. So so tanga DiCaprio na PC mbote papa Marco 6 ayebi mutu azoloba oyo azoloba o Fali pupa yebi na PC pe na mbote ba mbote belé so baleki wana mi balota obanda ka ba mbote belé suka na ngo non c'est mon frère banda ku tuleo ti lobi donc bandal kitambo frontière ezali kité vous comprenez tant Fali pupa zoya nouvelle alliance qui binna koy biso nouvelle image qui binna koy to yebani tant nazoloba bongo age nangeza mo belé baleki otangi wana tango biso to beta musique bango ba beta na musique te yango mo ilelo comment na mélange kota na musique ya Congo mutu nyonso ko moko boya nendenga lingi ou bien mutu mso mona ke bon o ayaki lobi nzamba sele no grâce à du succès à tombwami alors lokola OM soyez on a du succès te bo ça neti non to mélanger te hein to mélanger te vraiment franchement to yebani ba capacité to yebani et puis to yebani ba niveau musala donc c'est ça. Voilà, Karsini, Roger Basila, na USA, na bébé Evana Didier Emmanuel Gebalingi Bayeba. Toyo Kibisonyo Sokono, Oyeban déjà na conception ko, Oyeban na kolongwa na culture pays ville, non? Na longwa kite balongola kinga. Oncle P. Ngaya nganité hein moi qui songi wana pipi na munge sala kama bien a lui balongola kié yubike net ezakana ki songi hein sko net linko yeba balongola ki yo pona nini msusu mbongo to boss of futo bien te nga d'abord beaucoup de salaire moi qui paraté pour na koli na famille nzala te quoi donc to koli na nzala te to koli pe ba riche te mais fufuna pondu pa na biso ezanga te na si bato bazolanda biso Maman Emilie Nzemba, maman Likelemba na Londres, motema yave nanga tous pepele ya mbetolo na PC mbote. Maram nazolo ba mère nanga yebi. Donc même Doudou ma vivana na Londres ayebi makam nazolo ba. Nga kolini na nzala te, culture pays ezanda ko nga na uti. To changer histoire te po uti kala bongo donc eza bongo na uta culture pays ça fait non na sali 13 ans na kata culture. Problème ezaki car ya bata bureau, ba memela ki papa rapport mo boye. Au monstre d'amour, il fallait qu'il y ait kata. Papa a 8 ans, il y a eu moi si, mobile a sali au mabe, donc mobile mtazana tort, mais moi c'est comme l'anda sous mobile, pas bandosenga pardon. Déjà quand il comme la ingai. Donc, ngai problème ezaki ya lukuta, ba memeli papa rapport, mais na komi sous koma, na komo benga, na sala bona kota bariku, mais nazo mona tort au nga nazaki na ngote.
naye comprendre que papa lingai na naza su pembeni na été comme naza mobali il fallait qu'il na bunda kaka ne nazo bunda eza lokola neti papa abengani nga na ndako mais apesi nga tambonga garantie te donc nabimi na ndako abimisi nga na ndako sambonga garantie donc nazo continuer ko bunda tant que mobali mais moi mbonga ofutela ta studio ba voisin ba kabela ngai ni na ofutela na studio Lose Love oiza groupe na ngai c'est ça. Merci beaucoup. Bouba il faut fana Dubaï na Chaplin di Kazola Teddy balingi bayeba oyebi biso générique oyebi moi générique oyebeta mikolo générique monstre d'amour ayeba na ko sala na nzembo o bayeba ni ko yemba na confrère na yo na benge confrère to na benge ne héritier. Ah c'est mon frère hein? D'ailleurs quand tu yepe moi na mabele kitambo ba self featuring yo ki featuring wana te. En tout cas devant mon Dieu papa yebinga azara sincère non Nathalie angote elo mte beta makasi bon yeba ontendeni e beta makasi loko zo beta makasi mbamsu nde nazo bimalelo awa so eto démarrer mutuka na manager mbamsu so ko memanga place zo beta makasi comme ça mission to sala na lukana yo kango pona yebi papa komara bien kutu ne sali kutu bien tango bisinga ba sai featuring mais non Nathalie angote po normalement featuring eza échange culturel wana esalaka bien et aloko neti Karsini basali featuring na Tade de Montikile par exemple me souvient nga Karmapa asali featuring mususu na Ferregola par exemple aux monde featuring ezelo mobo il faut bon ceux qui yo lobby ke ezo beta na rosale fort penal le manager Zenith Production o memanga place ngo na luka na yo kapena po et salinga déjà bien na mtema po na yebi héritier grand chanteur papa na biso monstre d'amour grand parolier et puis ayembara danger donc fona yo quand on et puis prochaine émission na yo yebisao pour non natalité yo ndima no ba artiste po ebele to yebi ndima na bon ba ninga na bon ba artiste te et surtout ni exemple yo yebi héritier wata na yebi ete te waneza eza c'est l'enfant on dit maman ka personne pona no yokani te tonde limanani te ou bien nandi manani nazolo ba nanu na yebi héritier wata na bete héritier sali ba preuve déjà ebele monstre d'amour akomi banzembe bela mbina papa tabulai ayemba na papa Madilu donc ça dit siko elo oneti ya ruwanga na roboya wana ezate ezaka ke nengo bisinga featuring na natalité na pe na yoki yangote donc loko yebisinga on a lobi ke manager na nga fondé Zenith c'est aussi si after hour to démarrer mutuka a memanga place lo bezo beta wana opc ka adresse comme ça na yoka pe to eba na zo pe idée quoi. Quand on sonde ni pour les kananzela boyo ki yango ebeti okota na ba boîte de nuit boyo ki yango ebeti ezo beta et solo bi boîte wana luka mutabetela ki lisolo abandela web so place ezo beta mais na boîte franchement non na yoki yango c'est que on l'excès de joko oboya no monstre d'amour ndako nga na uti monstre c'est mon père aza papa na ngai yebi ngai na roboya pourquoi pour na likamnini nga moi je suis moins des problèmes donc et on a lobby que sincèrement non na yo kiti m sous place ba biso pour na mona poser longa bana ndako donc kenda no boîte te ba kosi yonde solo ozate na culture pays naza na kata studio donc je suis vraiment au four et au moulin donc naza na studio mais bientôt là bazo zwa des titres mon nazo boaka est-ce que koyokana ngambo mi lukela totala mupandi bogez mawe totala libose no samba lume fali ku tesi akangi na ebite yo imamuto beza nzela tika baleki yona bavanda kimia ko tika bango bazanga ngambo na ngolo comme générique non siko neti kombo zotanga wana nani gizi zotanga abeta générique te donc tika bango bavanda kimia ko générique to yebi yango ke ventone Cultura, Otali Virambo, Otali BCBG Papa Chéri Bina Damana PCM Mbote. Yoka ba grand. Mais nabi générique otoyebi. Otali Fali pour pas bora beti mikolo. Ba ferisko giz ozotanga nani bangono ba beti générique te tia bangono pembeni. Et puis ko tia bangono na nzela na ngate poto obeta musique nde monte. Ngai Karsini Luzubu na obeta obo sentir non moi rumba oya mozindo mokusa. Nazo immortaliser César Patoti yango la main de Dieu. O ezaki auto ya mbanga pena ba côté kuna donc en tout cas merci batoto akatanga vraiment ndenge boyambi ngai bientôt bozozwa des titres on nazo bimisa mais album ezali naza en plein studio naza au four et au moulin donc naza répétition studio tournage à ba clip donc nazo bunda bongo nde nazo kende banzembo peza nanu o nanu na identifier pina na batute mais banzembo ezali ba royoka junior kaluyo ifondé Zenith ba royoka nzembo ya PDG Kaimbe Chetemba na PCM Mbote
baoyoka nzembo ya Palm Beach mauvais Cherika Bamba boss baoyoka nzembo na ye baoyoka nzembo ya Boubacar Liondo banzembo eza na kati mosusu nanu natie bakomba bato te mais je suis en train de travailler pour talaka na uti na orchestre ya babosser kutu générique na osesa ngo ba GT wana na okende ngo malembe po funga mono na misepelela nanu après ndesiko to bando beta c'est ça. Kasi nando longwe culturel pays vivre surtout yebi muto ayeba na koyoka. Longo te. Balolo to balongoli yo. Non, balongola yo. Ah, c'est que ça peut photo yamba président il y a Karsini a eu biso pour nini Karsini luko. Nalobi ex-président. Aza vie nanga aza papa nanga mabeni ninga nalobi. Tango lobi to lukato yamba président ya Karsini. Aza ex-président nanga papa mais atikali patron nanga papa nanga yi mais nga na komi ko kamba déjà batu po. Est-ce que koka problème ne ngwana koka Karsini? Il faut na sali na mimali bende na autoré pona na koka. Ou bien il faut na sa pompage. Ezaka musique. Naza na groupe déjà na beti na se produire ngamoko des concerts na Kisantu na se produire na siège nanga plusieurs fois na beti na village Temba des concerts na Palm Beach na beti concert moko ba image nyonso na bombi na tikali jamais collection na télévision so na zaki mutu mo gena lexa surtout ya Kisantu ba oganga ba oloba banzi Kisantu to ibani banda na Angola ba Luanda mushiola ndo singa dama tunena biso mona ba banda na Angola ba Luanda ba okesa minene aki obeta na Luanda sali nempiakati au moins 17 personnes na kati ya sala munene le roi Atlantico mutasali nempiaka mais boyika ke ba utaki Angola babimisa image balexa na TV image ezate donc ezali kambute ke est-ce que kokokato kokate non je suis un homme donc nena foutela randaku ndenge na tambusaka foyer nanga naza mobali naza mokolo naza parent donc ndenge pe oyo ezaki nazo tambusa lose love oyo eza groupe na ngai donc bato basala ngo basimba suta na nzambe te donc nga pe na osimba ta ya satana tata mokila ne na osimba te tosaka musique biso nyonso mabele misisi epesa mabele mbote boye yango nzete telema biso nyonso totambolaka na mabele wana c'est ça. Et bien, les autres aussi, soutien à Satan, mais Basimba, Pelape. Là, je tiens à saluer mon avocat personnel, Michel Emandonge. Nazo pesa Bob Santos Mbote, Madame Nazolo Bayebi, et puis papa nanga pena papa. Qui a ça papa pena? Papa Joyce Akaluyoyi, Azola Nangai. Omoni makambo oyo. Ezara na ona tina to yeke ngana za danger ngana oleka mtu boy ou bien nga boy non est-ce que nani asatandaka un jour susu tozo sous leader mo le roi bébé Chanda ayembi pe banzembe kangi donc to yaka teke oya onga fona leka mtu boy ou bien na omemela no musique mo boy musique na omemela bino donc so yaka musique ya ne bando beta basani na mino za ki vie de tondi na biloko bando liamba la morote. On fait toujours la même musique, bisognos sa musique moko. Donc il suffit au ça va toujours y a bien, au si va mélodie y a bien, ma parole y a bien, et puis c'est bon, c'est parti. Et ça non est-ce que kokate non. Moi je pense que propos n'ingane zarana ba o ezaki na habité soit ça sur na été ou bien zo quoi susu na tanga ngamoro boy ou bien so indeni non. Moi pas na ngai gauche droite on ezate na sa musique na pesa ba musique eza Karsini le Zubu. Bayoka ba jeu de dames on a tchaki na culture pays bayoka nzembo ba technologie na tcha ba vocal na tcha na ba Lex Fumuti déjà ba bayebi ke timbre vocal à Karsini za boy donc na musique kako ezake ba bazwa tan koyoka po mutunyo so komo ba komo to komo musique ya batunyo so eza nango sute ke mo ko mo boy to ebika ke ten Jean Goubal ka mutuye kana na vie na ngai lokwa kanza ka mutu bakanga kaka ten ezapi que moni pe be fabriquer pas ya beti c'est bon moni pe robinyo mundi boy a beti ayembi nzembo bien a générique au ça va et comme il bon faut donc concentrer ka ça eloko bien c'est ça nga musala nga job nga c'est la musique c'est ça président ozondi mandé ba musicien yo peut tongo koma na bureau na yo bureau ko boma yo et ko tiki utata tenter que oyo kaka badninga et comme bureau ya biso président ki nganya lobaki François Ande famille Ande mobimbezo luka ba ye ba président ko zala loka ba président misusu te nga zondi manangai o ndimani nga te je m'en tape et talinga te nga na sa musique o na ochana marché
baoyoka do yokanga siko mato ya bato nyonso bayoka mozindo mokusa te otikala ka yo moko ozomona po ato yo boyi ngai etali ka yo moko ça n'engage que toi na otinda mutandi manga na makasi te nga na yeka ke na osala msala o azosala msala malamu ntango na otanga bongo elongoli ngeloko te ebakiseli ngeloko te eza juste question na vandi na yoki nzembo nzembo ça va générique ça va alors pourquoi pas msusu na jetele baninga ba fleur ozomona eza important soyo omoni ke mutu musu aleki na boyinga yebise omoni ndo boyi karseni bon osaine eloko te po esali nango epe eloko te donc c'est ça Président, on met un peu côté soit à 5 artistes hormis yo. Pour nga bien déjà président pour déjà soit longwe et si kanemo comment déjà président pour ça déjà leader. Bon, ça déjà déjà na groupe Karseni le Zubaza déjà na recrutement pesali. Oui, ils ont continué ma mission ba ka test à tout moment. On a président. La station m'accompagne, station totale. Pensons on a payé fabriquer ça. Oui, à de l'autre côté. Ngaza juste na station totale kaka ikangama na station totale chez Mère Chacha Yanga. Siège nangezana répétition zana. Mais on a bi mutawo yo lefu forme ninga zati. Donc tu n'as garder ka sani nae, aota la peka sani nae c'est tout. Obina tangelo nini? 5 artistes hormis yo. Obi que non so fandi penzo lelo pensa oncle pe artiste yo obo majete. Ko boma iti nandeni. Non, yo ka penza générique. Netinga ba tokozwa déjà monstre d'amour. Peut-être bosonga atangi déjà. Papa mobimba ye borona papa mobimba virambo misike papa mobimba concert à Pamba. Dégâts virambo nga baxi ya mibale. Virambo ya misatu diemba toko nyata Vincone. Singa na tangati. Tinga bandina ngaka na petit bazali. Cité ezali solo ba mikolo bazala rabana bazanga ce qu'on a na génération na yo mo potanga so pe age no ezate hein Jason nga za génération te na osaka musique génération ezate na Congo musique tangu vejo sara bimisi vimba yo tsa papa vejo sara na génération ni pomoni berère to ça tangu bimisi vimba ti lelo yebisanga kota na fête kota na boîte batia vimba yebisanga ce que vejo sara o na génération ni yebisanga. Président, nous avons dit que pas problème pour des abus que monstre d'amour alongola batute batbango balonga kande type mutemdo na biso comment qui tie pas le roi de la forêt ayo yango comment qui pas le roi de la forêt libanga mungi sim na ote ye moko amikendeli na ye yusko komiyo balongola kiyo ozoluka poko manyola biso pe bien te balongola kiyo pona nini po président na zama longola mutu pamba te ayo kaka bureau c'est que ça qui mbeba moyo mo président longoli yo bon pourquoi bon ba mona ki on mbeba pour mesati nzambo aza likolo ata justice a se salité justice a likolo ezali okoko sabat moko sa conscience noté yango na nzembo mona kati album tribunal la conscience et obima kalate boyoka yango na lobi bozela Karseni le Zubu na ina oiza kati nanga tribunal la conscience wana eza pona ba makambo donc yoko oloba na batu poème susu batu bazoyoka olobi mabe pona mutu batu bayoki yo bandimi yo mais tribunal conscience ya tribunal bakosa ngote wana ozaka yo moko na tribunal la conscience yo moko kaka okosa batu te donc excellence Roli Mandiango merci na ozosala pona Karseni le Zubu love na pesi Rachidi Katamba mbote na Paris. On a tout Londres, na kati na Paris. Mon fils Manassé le Zubu, je t'aime beaucoup, papa t'aime beaucoup. Lovely, Flavia, na Paris. Webika, bientôt la Kalaté. Au bon, c'est un système, on a tout. Parce que notre traîné, il faut album et bima. Donc. Album tous les longs dans combien des années, dans combien de mois, dans combien de semaines, au fin de tous la Karseni le Zubu. Dans 2 semaines déjà. Bozwa clip mon qu'on a eu à Mozindo Mokusa. Oh, on a le immortalisé la main de Dieu César Patoti Angoyi. On a autre bak sa image mususu na ba côté ba Kampala kuna ba Tanzanie na baluka ma ba côté on a pona sisa ma ba image. Ya Gigi Veda makamnazolo ba ebi Pichuna Gampo Mama Steven na Paris a ebi. Nazo boka na titre moko ya Mozindo Mokusa. Après bozwa deuxième tube le sous donc ça dit moi bon mon col sous ya Afrique na Afrique
et puis Oyolanda ya misatu pona stopper nan pona si saba Oyolandi ba rejoindre nzembo titre nango poulet blanc on a immortalisé manager nangai fondé Zenith Junior Kaluyoyi que je salue. Donc c'est ça. Biso kasi yo boki bato wana so beto yebi pe ba artiste belo comme on ska Jeff Njad Leteta yo biso yembi yem so pour full ma penes ma Jeff Njad Leteta. Non okoki olobi yango nde bien te azo la promotion makasi ya banzembo na ye Ah full pe ba artiste. non, écoute non faut pas dire ça neti fali poupa ayembi bat ba comparer petit nzembo fali ayembeli docteur Jeff nani Ferry ayembeli docteur Jeff Njadi Fabregas ayembi nani monstre d'amour ayembi nani ayembi docteur Jeff donc ça dit bat ba oyemba pourquoi azo la promotion makasi ezate que au moins promotion est important azo la promotion makasi pour na banzembo na ye ezate que bazo yebana na sima na ye donc azo miser pour la promotion moi messé na malamu ye wana tango moni que nzembo na ye il faut ça la suivi nango yango moni ezobete belé bongo donc c'est très important ayebi aza vraiment vrai mécène yango nazo remercier et puis nazo remercier manager nanga fondé Zenith po yango tango nazo lo ba mozindo mokusa bokanga ba sentir bien Ndeti na générique oza pe na ba générique non si naza un générique na robeta générique moko il y a 4 minutes 5 secondes 4 minutes 5 secondes ce que tu as pas de danse ni poto bika nzoto ebi na te lokolo ebi na kaka to ki pe suba wera diemba non mona ndako me mambo sala pardon elongeza longa bana ndako na oye batin nga bozwa générique bozwa pena générique pena bozwa Karsini Luzubu abetaka miziki na yeye moko sans soutien. Karsini Luzubu abetaka miziki ne moko sans soutien. Aosenga soutien. Sans soutien wana no. Président nga mun déjà ton clip ebi ma photo yo lukoto yo kama loba pour na bona ko étudier maloba na yo pour ma question ton ko yeza ba question mo ya makasi sans soutien. Pour anika sans soutien. Na lobi Karsini Luzubu abetaka miziki na yeye moko sans soutien. Donc na soutien. OK. Congolais moi. OK maman loin. J'étais eu hein. Voilà, yi ayembi abeta musique na yemo sans soutien. Peuple congolais te ngape faut mona comprendre pour bato balanda rayo bon pe ba sans soutien on les ndenge bon ba organiser la té. Mais ça ntinde bino mabe. Maram nazolo ba jeune ité mon ami na Londres na pesi mbote. Ba message bino ne mabe. Donc one is up na sens. Pour na tuni mabele oyo eza mabele ya Karsini. Mabele oyo Kinshasa ya Afrique eza mabele ya Luzubu. Pour na kotombola ye ezo senga soutien. Yango siko balobi Karsini Luzubu abetaka miziki na yeye moko sans soutien donc on senga soutien c'est ça. Merci beaucoup président Karsini néanmoins tout le monde ba opesa biso lieu ya répétition bande na sous lieu ya répétition posa net vos stivoza ko kamba manaye moko le cordon le plus compétent. Hein, le cordon le plus compétent oncle P pourtant yazo yeba déjà ko coordonner mamndenge senge mani na lolenge azana lolenge ne mo tobite to lolenge nini to repesa na yo oncle P o c'est lieu il y a répétition numéro ya téléphone na yo pour bandi déjà moi sika numéro ya répétition na yo numéro à téléphone excusez numéro ya téléphone et puis sur réseau continuer jusqu'à kanaba recrutement oyebisa biso. Merci beaucoup. Répétition dans ça chaque mardi mercredi sèche vendredi za répétition à chaud juste na station ma campagne. Si comme quand la station ma campagne station totale au kangami nango chez mère Chacha nazo répéter wana vendredi za répétition à chaud recrutement zo continuer toujours alors nazo ça toujours continuité il y a album au nazo bunda penanga moko nazo senga ba soutien ma même Miline Zemba boti kanga été de ma vivana donc naza toujours en train de travailler ba musicien au boya test boya mardi mercredi na salle de 10h à 19h. Vendredi, na bandara 15h ti 22h, on a répétition à chaud. Naza na studio, nazo sala ba studio de Paris d'autres na Palme Beach na studio, na banda na studio na pesi ingénieur cataléa plus que cataléa, ingénieur 95 na bandal quelque part sous na Palme Beach et puis nazo est vrai pour na silisa. Moi ba image etikali po 2 o déjà na sali, ceux qui na lansango nazo déplacer, na déplacer pour déplacer dans ça moi quelques images les sous na ba côté kuna pour nazo apetan comment on appelle moi na Nicolo vraiment moi absence c'est le cas qui trop
non ça pe moi image kuna après né na olekana sala conférence de presse na pe sa programme na ngai sortie officielle à groupe et puis na présentation album nazo sa malembe parce que nazanga moko nazo bunda donc na yebi ke loko nzamba za likolo aweba nini azotambusa ngai quoi donc c'est ça Karsini Luzubu sala mosala na sans soutien ngate. Bah, téléspectateurs, il y a VOS télévision officielle. Beaucoup de gens qui ont président Zokolo Bakeno, à sans soutien. On a mis to lancer ba appel na bino, hein, artiste yeyo. Aboyi na yo kozaloka ba artiste misusu. O ayemba ba nzembo moko ya ba sanité, mais yi azoyi ba na rosenga bino bo soutenir ye. Ba to bo kenda ko s'amuser na mbongo na ba boîte de nuit na bisiko sengenité artiste na bino e Karsini. Yeyo azoyi bana déjà na ko senga ba soutenir na bino bo ba ko soutenir ye financièrement, physiquement, moralement pe non président. Oui et puis spirituellement. Spirituellement. Eh président spirituellement, ta yo moko. Je suis chrétien. Tant que déjà bat ba otchona mabondeli, déjà au mona kenzamba zotala yo déjà. Donc ce bat bazotchona ba prière, mona makamno nyo suis à la vraiment ezokende quoi. Donc c'est ça. Là déjà tokoluka kozwa mot de la fin na yo président oyo bana ba oyo bazokolanda ba oyo bazokolinga yo pona bi ke non bozalaka ba éducateur ya masse ba oyo pe bazokolanda msusu bakokima culture pays vie pe ba bi ke non Karsini ayeba na kolongwa bakoluka balanda yo esika oyo bana ozo yeba na kosala carrière solo na yo moi mot de la fin na yo ko sepelisa bango. Merci beaucoup mais avant na lo bana repesa batu verbe po ndaku na utezanda kwa verbe. Lui en ta bongoli motema komi pasteur. Jamais mbolo kwa ko sambela na église na ye. Pona era badim na bofrande. E kokoma ba mbango yo wapi. Wana na pesi verbe wana pas trésor à longue na Hollande en tout cas trésor na zole la trésor à longue na Hollande. Et puis na zosenga vraiment soutien mingi pena mingi. Ah. Maman Isabelle et Manonge, maman Isabelle et Manonge en tout cas boss Didier et Manonge. Soutenez-moi, je suis là en tout cas. Bopé sanga vraiment chance et puis non chance na joie déjà pour babi que na yembara bien na commandé Chance. Ah merci nana yo pe na ba soutien na bino maman Emilie Nzemba maman Likelemba yo tikaka ngai te fait tous fait pele ambeto leki na bino yeyo vie na nga Vikim Putu na yebi ke tozana na kina mais déjà ko komela yo vie na ngai na bosanité Simon Bongo na Londres Simon Bongo kulutu na kimvula na kaka yo yebi na kitambo leki na bino yeyo P. Simon Bongo à Londres, Maman Pichuna Gampo, Flavia Lovely Love, Luzubu, pour soutenir Ngai, mon grand frère, le pasteur Eric Luzubu, na Paris, na PC Mbote, grand frère Suzuki Luzubu, na PC Mbote, donc Rachel Katamba, Valardine Katamba, Papi Doug Mayotila, Lolotte Molicho, hein? Ouais, Maman Cessé Yawata, Kitamo ne tombera jamais. Soutenez-moi, je suis là, en tout cas en train de travailler. Vous ne serez pas déçus. Donc, Nazana na Oyemba Kaka. Lisano nasakana na nani naza sengai moko bolingo tikelinga absence nazozanga se présence Jean Calvin Bweso kasi nalembi yo te mumezolange kaka pona bolamu ya bébé mbazolesa ye azolela. Merci beaucoup Karsini Luzubu ya bino yeyo voilà yango kaka donc boza déçu c'est pour bientôt là. Merci. Merci beaucoup le président Karsini Luzubu, Lose Love, voilà, Lose Love, on les a comboyés à groupe. J'ai dit aussi un grand merci à cet établissement, Oyeba Koyambabiso, CFA, restaurant, une pour la route, et amis, une avenue des Écuries numéro 32, référence paroisse. Jean 23 hein kita mon magasin c'est Jean 23 restaurant moyen kitoko restaurant bikolier bilubu na à la congolaise so bolini étranger et tout bazana pour na ko servir biso c'est déjà la fin il y a émission na biso oyo tebelo ko sala numéro il y a président Karsini Luzubu ezali 089 60 66 883 je reprends encore le numéro du président 089 60 66 083 na numéro wana bokoyeba kozaye moko président akoyeba ko fixer bino a rendez-vous mi yaza posé à soutenance bo soutenir yé par rapport financièrement physique moralement spirituel et koyeba na ko sala pe président Susu bien makasi. Là déjà je tiens à remercier mon réalisateur hein Jason Sniper on yeba no ko kamba émission yeba no ko le kana malam chaque lundi
jeudi, hein, président, hein, cordon bonté. Chaque lundi, jeudi, la chaîne Abino Voice TV officielle, les a coordonnés, dirigés et par Oncle P. Hein, beaucoup de news, biso artiste, ba na rolongwa. De ba longo qui songi ensemble na bino to ba koye ba ponga fane na ngo chanen d'arma. Que no tuna biso kansini nous zuba longwe pona nini ya mbino botu koyo kanana. Alongwe ye mon côté, mais ba longo lié. To nganga to yo ka son. Ce qui peut son robeta. Malam, ce qui peut son beti pété. Donc, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve déjà le jeudi à la même heure, 16h. Moi, à 16h, on a branché scotché na net pendant Rolanda, Voice Télévision officielle. Ma sono est Sika. Hein? On s'est dit déjà, Président, c'est un réel plaisir de vous voir encore et puis de partager ces bons moments avec vous, discuter avec vous pour le public. Merci. Merci beaucoup. Alice.